bango na bango nyos ba musicien bango nyos bazaki na ba fan na bango muto mtaki na ba fan na ye. Donc problème est ça que tu as combien de fans? Est-ce que tu as de fans? Pourquoi ça peut être un drame? Maniqué elle a quoi pour faire ça? Elle n'a rien. Il n'a rien, peut-être que le TV va tout le monde le Maniqué n'a rien, Maniqué aussi souffre avec les enfants. C'est une pauvre veuve à Tigana Bana à souffrir là-bas. Donc pour l'instant, en tout cas, je suis désolé qu'on dise ça. Je suis désolé que ça vexe les autres, mais Moni bino mona batasi métier ande bolo bake tamba babe abatika on lokoma morné lokoma mutu olé to sala ba polémique to bonxela taton parce que eza place au bato bando tellement da baya ko visiter ba star na biso mboka au moins tu papa wemba to za plaisir au visiter au filmer au moni o pe na fleur au déposer tu passer à Marie to ya pe pa babe pesa la bongo olé to sala ba polémique ba ko finga na ba bloko sala eza ebele ba message au pesa baza libanda eza ebele ba kufa na bambula awa ba place musuba mama mususu batema babala bapaka juma baosa bakindumba ba message au pesa na média eza belé mais ezaka te ki makambo kofinga ndeti ka ba 2018 donc jeunesse ne soyez la polémique dans zone c'est nzela. Mais par rapport à bateau balinga ravie beaucoup na par rapport à bateau balinga dans un mois que bateau ne ba bundelier. Ngana yaka dernièrement na saka interview à Marie Missam na club wa pe ka na interview à Marie Missam non batela ka Pierre Tombal te batu ba lobeli on va se dire makele ndenge comme bongo so ba bia ila ki na on lobela ye. Tu vois le problème? Est-ce que tu as lobeli nanya ko sala ata ba lobeli nanya ko simba mtema na ka sala pona ngai ndenge mabete quartier latin bongo ezat babenga président bango le patron de la musique congolaise. Est-ce que avec tout le respect que je lui dois monsieur Kofi Olomide azaki bongo ça tombe babia ou soit le roi Longwaki a gardé rancune tient liwa. Je suis désolé mon tour face à wana elle ponanga asa musicien. Combien de musiciens peuvent bakoufi baza peut ba Pierre na ba Pierre Tombal na ba peut ba tiete combien baza la on tomba pamba combien i kitambala za na taza musicien te bazaki na ba musicien baza belé pas ce tobito bando luka ba kadogo na moi que l'autre fois na moni kadogo wana ba teka photo pamba Pierre Tombal pamba bezangi atani ba décorer te l'autre azaki peu musicien. Et la musicien ça musicien fan nae et ande bossé la rochero te kende bossé la batunya sonde bossé non muto ya sanga muto ka kabasele mwamba ta simano muto za gauche nani ya King Kester peut-être to ebiete prêtre la niveau jeté siko yebi sanga inde basali rochero ndeke wana likolo wana rochero leki kabasele mwamba te. Binomo bomon que non Freddy vraiment zalaki à cause de lobby vraiment les camo preuve ngo yotoye Nzambe na ngai Babia Serge né 19 ans soki ni na 74 décès soki na 2000 Nzambe la place à ndenge ezali marqué il faut soit bien par rapport à baloba mingi boena boele to profiter le long de toi na nécropole to tambola partout to kozaba image partout ngana lo balangate batuka ba juger par rapport à ba pembeni ça ba pembeni na babia vraiment c'est choquant c'est touchant par rapport à ba na internet marqué stocké faut comment ka ba njo finga nga kuna kokana bongo te na lobby karelo na sale za makamo feza lobby tellement loba mingi ndena bina kende kozwa preuve en est yango yo ezaka bongo wane tsani ba nini ba vert Vex Kalombo, bonjour. Bonjour maman. Jolicia Sapi. Bon comprendre que non. Et ce n'est pas so boki mtobi nganga mama seke wana ayebinga. Toni likamboto lo bazaka mke offre da kima ucho lo par rapport à tomba babia. Ne tomoni batunyo so ya bango déjà décoré ce que tomoni kuna c'est un peu compliqué yo ko lo bani na wana. Et là on le basiko bato na vexé ba limbisanga vraiment. Na c'est déjà bolimbisi pour na bike mamna lo basiko et ko se pesa ba misusu ko pesa misukanda.
Le problème c'est que eza biloko mosusu baforsa te. Tu vois, eza biloko mosusu baforsa te. Ndenge mabe tatuka mpana alobi déjà bato na vexe balimbisanga. Mama nangi kuda beko nde Margarita. Mama omoni muto peut-être aye na fleur ya King Kester. Peut-être à famille te. A muto lingaka King Kester mingi. Biloko mosusu et ça dépend pe muto arana nombre ba fan na ye. Est-ce que Babia est mon nom de son vivant? Batu balingaka na niveau nini? Bon comparate, batu baza différent. Je dis toujours, les gens sont différents. T'as l'espace au bakundeli papa wemba. T'as l'espace au bakundeli King Kester. Papa bari King Kester. Mais par rapport à bateau balingaka vie beaucoup, na par rapport à bateau balinga. Dans un mois que bateau ne babundeli. Nga dernièrement na salaka interview à Marie Missam na club bo apeka na interview à Marie Missam non batela Pierre Tombal te batu ba lobeli on va seli on makele ndenge comme bongo so babia ilaki na on lobela. Tu vois le problème? Est-ce que ta ba lobeli na ya ko sala ata ba lobeli na yango ko simba mutema na ka sala pona ngai na ndenge mabete pour nga muto sako sala mambwana eza batu nyonso bozo accuser te o manike o nini te. Babi a travaillé quelque part avant toyeba babi na quartier latin mbongo ezat babenga président na bango le patron de la musique congolaise. Est-ce que avec tout le respect que je lui dois monsieur Kofi Olomide azali mbongo sala tomba babia ou soit le roi Longwaki a gardé rancune tien liwa? Je suis désolé muto face à wana il ponanga asa musicien. Combien de musiciens peuvent bakoufi baza pe ba Pierre na ba Pierre Tombal na ba pe ba tiete? Combien baza la ora tomba pamba combien i kitambala za na taza musicien te bazaki na ba musicien baza belé pas so tobito bando luka ba kadogo na moi qui l'autre fois na moni kadogo wana batika photo pamba Pierre Tombal pamba ezangi atani ba décorer te lote azaki pe musicien. Et la musicien za ndenge na ye musicien fan na ye. Et ande bosse la rochero te kende bosse la batunya sonde bosse non muto ya sanga muto ka kabase le mwamba. Tala simano mutaza à gauche anani ya King Kester. Peut-être au ebiete prêtre la niveau GT. Siko yebi sanga inde basali rochero ndeke wana likolo wana. Rochero leki kabase le mwamba. Te bango nyos ba musicien, bango nyos bazaki na ba fan na bango, muto mutaki na ba fan na. Donc problème est que tu as combien de fans? Est-ce que tu as de fans? Pourquoi ça peut être un drame? Maniquel a quoi pour faire ça? Elle n'a rien. Il n'a rien, peut-être que l'Obalobara a été fait, l'Obalobara, Maniké n'a rien, Maniké aussi souffre avec les enfants. C'est une pauvre veuve à Tiganabana, à souffrir là-bas. Donc, pour l'ensemble, en tout cas, je suis désolé qu'on dise ça. Je suis désolé que ça vexe les autres, mais je ne vois pas que ça soit un drame. Ceux qui ont la famille, qui c'est une jour à ça, famille, c'est une française avec qui m'engagne. C'est forcé. Bah c'est non, le nom m'échappe. Bon, ça m'échappe. Bah c'est conscientiser. Bah solo là, bah c'est l'un des collaborateurs Pierre Tombal. Moi je vois pas que ça soit un drame ou soit et ça batou ne faut pas linga yo pour pas ça le camna yo donc oh forcément tout est maman. Je suis désolée. D'accord, merci beaucoup. Là c'était Yvette Kalombo à PC. Bah raison naie. Voilà. Après c'est la raison par rapport à ce que Freddy a otako loba ndenge biso petoke omona par rapport à ma camarade. Non mais lobby ozano na raison. Mais ta façon de parler. Yoka, bino vous comprendre ngana na s'attaquer na manikete. Na lobby na bani pe bien. Sœur na biso, maman na biso, grande sœur na biso, ya na biso. Aza sœur, tu comprends? Ndenge zawana oulié asaka ba émission. Afingaka alubaka mabe aluka solution nini oyo akosala pona ya toma papa bane voilà. D'accord, Jaël Chaud, Jaël s'il vous plaît, tout ça n'a pas ça. C'est bon, tout ça n'a pas ça. Oui, bisabiso na eloko ocho remarqué kuna côté à tomba babia par rapport à ma camarade balobelaka un mot na yo et salut ndeni. Ouais, na moni nga kuta sel ba commentaire ebelete omoni bino mona batasi métier ande bolo bake tomba babia batika on lokoma morné lokoma mutu olé tout ça ba polémique to bonksela ta tom parce que eza place au bato bando tel banda ba ya ko visiter
star na biso mboka au moins tu es pas papa wemba tous un plaisir au visiter au filmer au moni ouais pe na fleur au déposer tu es passé à Marie to ya pe pas babia pesa la bongo au lieu to sala ba polémique ba kofinga na ba bloc sala eza ebele ba message au pesa ba libanda eza ebele ba kufa na bambula ba place musuba mama mususu ba tema ba bala ba paka juma ba sala ba kindumba ba message au pesa na média eza ebele mais eza ka te ki makambo kofinga ndeti ka ba 2018 donc jeunesse ne soyez la polémique dans un là je veux plus de ces bêtises les cas ba bloc ebele na lingi na ngo souté. D'accord, merci beaucoup. Là c'était Jaël Chaud vraiment. On sentit que Anna Moussala mais a sali quand même. A sali quand même effort. Yakoya vraiment Yakoya Nabiso, hein? A sali quand même Yako répondre à la question parce que au moins la batumsu bazo c'est lamenté. Comment est-ce que pourquoi mais ngana zana lobate parce que na vu que na elo mon autre loba na peut-être so remarquer que on bino babia zaina famille na ye peut-être famille biologique na ye bazana makoki osala ngote peut-être ndenga zape artiste musicien il fait que le moto belo moko ana alobi que non azalaki na quartier latin azali na quartier latin qu'est-ce qui s'est passé nini yango quelque soit ma b quelque soit ma bé au nani babia sala kofi soka salungwa kuna est-ce que fatigué tibongo atiketi na niveau ana ya que ba sala pierre de l'autre côté non donc merci beaucoup là on est en train de continuer toujours kende papa Alain total papa Alain bozomona pesa tombe ya Jeannette Bombole moi c'est Ada Bombole nzambe place non e ba te ba repasser ngo ko torsionner chaque jour. Oh là là. Donc, on sentit vraiment que non. À la place, par contre, Bakunda Jeannette Bombole, moi, c'est Ada Bombole. Tu jouis vraiment de l'autre vie, tendez tout ça, tu profites de l'examen à la poto. Tom, il y a. Qui va te bêler, hein? Marquez ce qui est beaucoup moins canyo, mina sœur. Là, on t'a mis minga bouf. Donc, calme. Vraiment, tu commis na tombe ya papa Alain bombwebi banze moto bandoyoka kumama makambeleke qu'est-ce que ça fait mal au cœur papa Alain moloto samba kumama puis nzambe kandi mutu alingaki un jour ozala un jour va remplacer bato bazala malgré ozala te mais banze mboni ozati lelo Alain moloto Aïmbela Nzambe, comme ça Nzambe, mais il n'est plus, hein. Va nous en soana, la qui c'est que liwa, oya tika biso passe na motema au perdre de quoi moi c'est pas ça qui motu ya zala qui pas moli na mabota nyonso c'est la chose facilité nous voici déjà à la fin de notre je peux dire comment je peux appeler ça de notre funérailles Nzambe Marcus akufane déjà Marcus ndapes ngamo wana po boyo finga pam inda isinga bongo Tozakia wa et passer Marie, tu es kokuta bande comme ça, bazaki malgré tu es en retard mais tu quand même l'essentiel. Mais là mon ngana loba en tout cas na tamboli na tombe ya sœur Marie bino mo bomo ndengeza ya papa mbala laxi bino ya King Kester bomoni ya Pepe Ndombe bomoni ya Tabulei bomoni mais ya babia Sambe Nandinga mabete nga sala na makamba polémique te mambo na moni kuna eza bien te na batu kutu ba pemene parce que c'est une grande star biso tebi que no aza star amunene babia ba oyemba babia papa ya prince ça abimisi mon année prince beau sentir vraiment que non il y a du bon déjà mais pourquoi za la beauté babia est négligé tom ne ka attaque caro ezate caro ba tio ba baby ça kuna ezate zaka ba boye simaka normal on dit comme nous sommes normal dans des abos nous sommes soka et place face à effort quand on photo pas les moloto quand on photo pas Marie misamba quand on photo kuna partout ana mais kuna zo sale mateta kuna batumsu bazo bossa na kutu ba tu na babia bakunda wapi
vraiment elo moko na kosenga na bato batala biso bato baninga babia bameka koede bakanisa bazwa ta penser wana peut-être pe famille na ye bakozala bango na ba makoki wana